innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yangonde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Mardi, et là, merci pour vous aider, vous télévision, on a bien pour la colonne d'info, Lingala journal, il y a peu pour la peuple tout fond la journal, on a mardi 9 mai pour la commission du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de l'exercice, il y a Sadek, il y a participé qui n'a sommé à Sadek, mon collègue lundi 8 mai pour la Namibie, et pour Wapi, approuvé le déploiement en force, il y a Sadek, en République démocratique du Congo. Voilà dans commentaire, il y a Willingela, reportage. Président de la République, chef de l'État, et président en exercice à SADC, a participé à un sommet à organisation sous-régionale kuna na Windhoek na mboka Namibie. Sommet oyo ezalaki consacré principalement na est ya République démocratique du Congo. Décision ezwami pe ba approuvé déploiement ya force ya SADC na République démocratique du Congo. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, nde a livré qui information oyo pe alobi grande annonce et kosalema na communiqué final ya sommet oyo ya ba chef d'état. Bosimbake sommet oyo et approuvé déploiement ya force ya SADC na cadre ya force attente ya SADC pour soutenir la République démocratique du Congo afin que ba restaurer paix et sécurité na est. Yakoye ba sali que SADC a recommandé na République démocratique du Congo ba sangana pe ba réunir ba conditions nyonso requises pour na sommet à coordination et pas wapi ba intervenant pe ba acteurs internationaux ba sala na terrain afin que bango nyonso ba koma na action moko efficace pe harmonieuse. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi oyo ayoke la population andimi résolution oyo po kimia ezonga ya libela na ko respecter ba principe ya ba frontières ya ba pays nyonso pe conformément na charte pe traités internationaux. Na masolo ya Assemblée nationale ba député nationaux pe ba déclarer qui recevable proposition à loi o ezali modifier pe compléter na code de la famille ezala qui na plénière récemment qui mokola lundi 8 mai o ekumama ki epai ya premier vice-président André Mbata héritier Mapindemi na Miwonda reportage.
Nabokambeme ya premier vice-président ya Assemblée nationale André Mbata plénière ya lundi 8 mai 2023 ezalaki consacré un examen ya proposition ya loi oyo ezali kolobela modification ya loi numéro 87-010 ya le 1er août 1987 oyo ezali kolobela Code ya famille ezalaki initié et pas ya député national Daniel Israël Mbao Sukisa. N'exposé ya motif ya texte na ye député Mbao Sukisa atalisaki ke loi numéro 16-008 ya le 15 juillet 2016 oyo ezali ko modifier pe ko compléter loi numéro 87-010 ya le 1er août 1987 oyo ezali kolobela code de famille ezali bongo ezalaki dévoilé na mise en œuvre ya ba disposition oyo ezali ko handicapé incomplétude ya matériel oyo ezali ko dicté na lelo ba retouche moko ya makasi réforme oyo ezalaki opéré et sali bongo proportion oyo esengelaki te pour y rendre possible conciliation systématique ya ba élément ya droit moderne pe ya droit traditionnel oyo ekoki kotalisa ba aspiration légitime ya mboka mobimba bosimba ke loi oyo ezana ba lacune ebele na système juridique ya mboka na biso pona oyo ezali ko fixer montant limite ya dot pe ezali ko assurer pénalisation ya dépossession topé ya déguerpissement forcé et pas ya ba héritier ya conjoint ya survivant penda kuna bango esika bazalai ko vanda na sima ya liwa ya moko ya ba parents na ngambo mosusu ezali ko créer rationnellement nouveau mécanisme post-moderne ya protection à héritage pe ya transmission transgénération ya ba richesse indispensable pour la rentabilisation ya maintien pe ya investissement capitaux pour la nation. Na perspective ya optimisation ya texte oyo ezali en vigueur pour na juste adéquation et longo na ba réalité sociale en constante mouvance et monanike ezali bongo nécessaire ya ko combler ba lakine oyo ancien code ya famille ezalaki na yango mingi penza ba disposition ebele boye mariage pe sécurisation ya patrimoine successoral oyo liboso ya ba intrusion pe ba violation ya ndenge na ndenge oyo ebandaki kosalama. Boywana ezalaki exposé ya honorable Daniel Mbao Sukisa pe débat et yaki na simana yango ezalaki bongo déclaré recevable. Totikala kaka la masolo ya Assemblée nationale pour obtenir que le mardi 9 mai 2023 on a 11h de plénière ezalaki et pour honorable député va voter qui projet à loi où ezali kolobela aménagement et territoire dans la République démocratique du Congo peut examiner qui sous proposition top rapport et proposition à loi où lobela qui ezali kolobela création puis organisation il y a ordre de sages femmes ba détail élément beaucoup landa yango na journal na biso ya mokolo ya lobito pour le professeur Gabriel Bonzarmale et anima qui prend de presse moko makasi moko la mardi 9 mai na se passé pour wapi azala ki kolobela dossier à cour constitutionnelle pour le sénateur Augustin Matata Ponyo Nadina Sona azala ki na compte info. Conférence débat ezalaki bongo ya kafu na se passe oyo ezwami kuna na commune ya Gombe epai wapi orateur principal ezalaki bongo professeur Gabriel Banza Malale oyo asalaki analyse par rapport ya arrêt ya cour constitutionnelle pona oyo etali dossier ya ancien premier ministre pe sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon pona affaire ya Bukangalonzo epai wapi Cour constitutionnelle na bokambemi ya ancien président Nango Dieudonné Kaluba a se déclaraka incompétente kasi ya kokamwa ezake na boye ya président Dieudonné Kamuleta cour apesi position mosusu pona professeur Gabriel Banza ezali confusion oyo ba juriste bazali kotia na mitu ya ba étudiant na droit nzokande arrêt ya cour constitutionnelle ezalaka na recours te moko pete akoki kotelemela yango ezalaka directement exécutoire nde ba conférencier elongo na ba journaliste batunaki ye mituna ya ndenge na ndenge pe bazwaki biyano ya malonga epai na ye moko professeur Gabriel Banza oyo aboyi ba décision ya mabe ya cour ekoma lokola jurisprudence pona ba génération future pamba te violation ya constitution eza ya ko encourager te ndenge ye moko professeur Gabriel Banza atalisaki na suka ya conférence likambo ya mutuya oyo toyeli awa ezali toyambi ba réponse nyonso
na ba milieu universitaire ya mboka na biso bazalaki na nini na intérêt mpona koyeba suka likambo yango ekozala ndenge nini mpo constitution ezali koloba boye article 168 elingi koloba boye cour constitutionnelle soki azwi décision wana ezali définitivement exécutoire donc bakoyela bakozongela lisusu na likambo wana te mais il se pourrait que la même cour aye lisusu kobimisa décision mosusu mpona koloba tozongela na likambo wana donc ekomi lokola pitopal. Présent na conférence oyo moko ya ba juriste Aristote Tubwaba atalisaki boye. Na yango biso tokoloba en tant que juriste que décision oyo ezo concerné sénateur Matata Ponyo, ancien premier ministre, et ali décision oyo ya liboso. Décision oyo ya yambo oyo Dieu donné un azwaki poete na cour constitutionnelle eza kaka ba décision ya cour oyo azwaka eza obligatoire et s'exécuter mbala moko moto moko te akosala sous recours. Na masolo etali honorable Norambumbu bake au évangéliste itinérant yé honorable Norambumbu yé a participé qui week-end à culte d'action de grâce au Islamique une église le Rocher pour na épouse ya président général de laïque ya CAC héritier mapine ma puisque nous pas détail. Culte d'action de grâce et Salemaki samedi et le cul na église du Rocher, il y a 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo CAC na Mokuse oyo ezwami na commune ya Mongafula na mémoire ya mama Claudine Ndumba Nzungila épouse ya président général ya ba laïque ya communauté oyo ya église du Christ au Congo diacre Claude Mbumba Mabika un an après Liwanaye, évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu azalaki parmi ba invité ya culte oyo pe alobaki boy. Depuis que maman Claudine Mbumba akenda nzamba bengaye, ça doit faire une année. Et na une année papa oyo azaki mobali na ye, papa Claude Mbumba a organisé culte d'action de grâce. Donc c'est une continuité. On a biso famille, libo tapé pour na ye, pour na koloba nzambe. Makambo nyonso saelaka biso topesaka yo kaka merci. Toza na eloko tokobundisa makambo ya nzambe te. Voilà, ezolakisa attachement na biso, fidélité, loyauté pa ina nzambe ke manso oyo asalaka ezaka mpona avantage na biso. Et lelo na mate ya boyoki moko na moko azwi ngolu oyo ya ye. Et puis mpona biso soki tokanisi oyo nzambe asalelaka biso na oyo biso tozo kanisa oyo nzamba saela biso eleki ebele peza ya bien. Nangambo na ye, président Claude Mbumba a remercié ki mutu nyonso a répondaki na invitation epesamaki. Oyo ezali ya kozongisa matondo epai na nzambe ye oyo apesaka pe oyo azwaka sentiment de souvenir kotala ntango molai tovandaki na ndeko 21 ans on était ensemble avec maman. Elle nous a quittés. Nous rendons grâce et gloire à Dieu. Culte oyo ezalaki pe marqué na louange, adoration, losambo pe animation ya frère Francis Manela pe frère José Nzita. Na suka ya culte ba volontaire ba kendaki tu na cimetière Nouvelle Cité de ezwa mina Mingadi, territoire ya Kasangulu na province ya Congo central. Wapi pai mama Claudine Ndumba Nzungila bakunda kaye. Sur place, président Claude Mbumba Mabika a dévoilé ki Pierre Tombal ataki pour honorer Oyo Azalaki molongani na ye pendant 21 ans. Sous journée de veille à prise de conscience pour l'Afrique. Le Salemaki week-end qui est pas coordonnateur provincial à Kinshasa, la district à Kin central pour la commune à Kisensu. Héritier Mapinemi, reportage. Nyonso ebandaki na mode de circonstance oyo ezalaki prononcé epa ya administrateur ya district Kin centre Mukubika Manenga oyo akumisaki pe atelisaki gratitude na ye epa ya Seigneur sauveur de la race noire Mfumu Kimbangu Diantungunwa pe abosanaki te ba Saint Congo ba génie ba koko pe ba am Congo nyonso elongo na ba ange bongo na sima ezalaki défilé ya kafu epa ya bana Kimba oyo Salemaki na ndenge ya kitoko.
Nasima eyaki tour ya prédication epai ya papa Mangu oyo alobelaki mingi penza batu esengeli basangana pona éveil de conscience ya bayindo nyonso awa na Afrique. Président Mampuru Mapela ya jeunesse ya Kin Este nde apesaki discours pona kolobake sujet na ye ezali bongo ya esengo oyo etalisamaki pambate mobilisation na cadre ya association confessionnelle Kintwadi Kabangunza oyo ezali bongo éveil ya conscience patriotique to éveil à la conscience patriotique action conséquence pe perspective bosimbake nyonso elekaki vraiment kitoko na suka ya milulu prédicateur papa Mangu alobaki boyi journal lelo eza journée où totelimisi jeunesse congolaise parce que tout le monde a que l'état mboka na biso Congo la République démocratique du Congo est menacée. Alors ils ont menacé préoccupation à ba territoire na biso de manière illégale donc par le M23 soutenu par Paul Kagame. Alors ils ont senga biso ba jeune il faut tous à debout moment où ils ont moment dispute ils ont moment ya ba réclamation ils ont moment ya ko soutenir chef de l'état tous à la uni ils ont moment où jeunesse il faut totalement pour na ko bunda moment où ils ont moment d'ailleurs il y a ba manifestation politique moment où ils ont moment où biso ba jeune tous à debout pour na ko soutenir Congo. Bosimbake association confessionnelle Kintwadi Kabangunza aseka na mokuse ezali bongo nyonso ezali koleka na bokambemi ya chef spirituel tumwa menga chuka oyo azali wana pona kobondela tango nyonso pona bana ya aseka nyonso ebandaki pe esukaki na ndenge ya malamu. Congo pour Christ, CPC la Moukousse Longo, un évangéliste international, Jean Scar, Kizamina Kibila, Baza Kolenge, la campagne d'évangélisation à la stade de martyr, ya Kinshasa Kobanda Mokolo, ya vendredi 18, Timokola, dimanche 20 août 2023, Bokende, Ebele, Pona, le Sambori, Yamboka, reportage, Willingo, la Penami Wanda, reportage. Aïe! Ndekoya Congo! Est-ce que Soyoki Sango, ya CPC 2023, Congo pour Christ, avec l'évangéliste international, Kizamina Kibila, Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu, Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kangadat Malam, du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga dans le stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Kimweza numéro 8. Quartier Yolo Sud, commune à Kalamu, référence Maître Taureau. Ah! Bon à CPC 2023, Gana Zangate. CAA Atieli Baklion et Airbus A330 posant la capacité à Koyamba plus de 300 places à chacun, peu condition à voyager et ça qui toque ma casse. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception ya deuxième avion esika Airbus A330
Ah! Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC. Ya boebondi melangai que mon côté na terrain, po ezala nanu te. Et comme il est long timba nanzuzi veut dire mapasa, Airbus A330, ba avion ya mokwake, ya liboso yaka yangoyo. Bozwa lix eza nango. Neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Toza na comité de service Bolanda leur tournant. Direction générale, il y a Info Lingala, journal ya peuple pour na peuple. Bazali ko recruter ba journaliste pe ba agent marketeur. Ba nyonso ba sepeli na offre oyo et singeli baleka ko déposer ba dossier na bango na avenue Bokuma numéro 32 quartier Matonge na commune ya Kalamu. Référence Bibi Play. Kobanda lundi kino mokolo ya vendredi. Recrutement oyo et banda kibongo depuis mokolo ya le 10 avril 2023 pe ezali kosuka le 15 mai 2023. Ba nyonso bazali intéressé baleka na ba adresse oyo topesi bango Bokuma numéro 32 quartier Matonge commune ya Kalamu. Référence salle de fête Bibi Play. Topé bakoki kobenga na ba numéro oyo 089 981 63 47. Topé 09 98 71 93 52. Communiqué oyo ezali signé epai ya Micho Olinga Kunga, directeur général ya Info Lingala, journal ya peuple pona peuple. Olingi kolata sapato ya qualité pe ya kitoko esika eza semoko na 7e rue Lumete na petit boulevard place commerciale et pas beaucoup na Papa Griffe à kosepetsa bino na sapato kitoko azali kosala héritier mapinde mi reportage. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na petit boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi ezali Papa Griffe, les grands sapeurs, les magistrats suprêmes de la SAP ye aleki bato nyonso oyo basalaka ba mikoto yeyo muto ya boye esengeli mboka eta epwa kaka pona na boîte ouais vous soutenir les amis na beti munda voilà coordonner donc chaussure ya awa ozala osala fête pour dia batu nyonso na fête la tara pesa awa ozala na mariage la ta awa ozala sapato ya munene lokola ingi yaka na odinina ngoko malwa ya moro ko kawe ozala o lokwa ya moro ngeko maboli lokola ingi yaka na osala na saka réparation na saka fabrication donc na yebi musala comme il se doit bota ki bater ça. Moi je pense que dans le mingi te mais vous comprendre de quoi il s'agit-il
Donc, na yé pour le monde qui bamboka la biso etambola mabe. Ministère de la Culture, si ndelinga invitation na qui na ba corridor ba artistes comédiens tout. Oh bon mon ara, j'ai de preuve. Parce que ba preuve na ngai. To bandi la présidence, oui pas vient na biso caméra après si ordre ministère de la Culture. Va passer biso ordre de mission pour nous permettre de que to sengi pe mbogote. Pour tinda la bino pe batu. Pour tinda la bino batu. Mais directeur papa Mukolo a donné sa réponse au dossier M. Zozala. Dossier Zozala tel que dossier Natunier. Mais respect du cap. Dossier Zozala. On a évité. Voilà, si vous avez ça, pour éviter. Oh, on a la escroquerie. Au la ministère de la Culture. Dossier Nyostou, on a besoin d'Azalango. Autorisation à production. Certificat Nyosouana. Donc tout, oh le lo, c'est mon bogo sa station directe Sambalabino. Je suis prêt. Vous comprenez? Nous avons dénoncé ma baie. Ce n'est pas bien, ce n'est pas sérieux. Alors nous avons senga, l'artiste, vous soyez conscience. Vous n'avez pas raté pour le ministère de la Culture. Maman Jeannette, maman Lumumba Bazarana. Donc le ministre Pelé Balekana va considérer Bissou. Mais on a évité ceux qui nous sont à Bango, il faut qu'à éviter. Il ne faut pas le battre. Sur les corruption, il faut corrompre plutôt un pourcentage. Sur les arts, il faut science, dans le bâti. Mais c'est déplorable. La Tangi Congo, il y a directeur a signé une injonction, il y a maman ministre. Et moi je préfère faire caméra, merci. Nous sommes en amour, nous allons pacificateurs, nous sommes au Salagi. Mais dans la suite dans ma paix, suite à ministère de la Culture, ma paix, ma casse. Mariage pour la vie, c'est une émission présentée par Pasteur Micho Lengakunga. Yo ozana no fiancé, olingi obala yaka kolanda émission oyo ozoba conseil kitoko. Ngonga ekokie, ngonga ya ba marié to ya babalani, ngonga na bino boza ko aspirer na libala, ezala bino ba oyo boza na kati ya libala, kasi ekomeli bino bololo. Mariage pour la vie, ma vie na mokuse, magazine télévisé pour na ba marié, yango yoye avec l'homme de Dieu. Bobenga le coach, Pasteur Micho Olenga Kunga, azako palola bakati vedi bakati mini nyonso na oyo etali libala. Magazine spécialisé dans ma solo etali libala, pe famille. Ezako traiter ba conflits conjugaux, ba problème émotion, makambo etali intimité, etali mbetu. Oh papa kokaka na ete, oh maman zalaka propreté, oh couple komi pene ya kokabwana. Pona kozanga koyokana, mariage pour la vie avec le coach Pasteur Micho Lenga Kunga, des solutions. Basse belé baza à la base ya ba malheur pe ba souffrance à mibali na bango. Ce qui Ève avana ki pembe na mobali na ye, diable angoza accepter ko isa bango. Rendez-vous pesika semoko pona kosukisa ba problème conjugaux eza se awa. Pasteur Micho Olenga Kunga le coach aye kolakisa bino libala eza kitoko, libala elengi, libala les lieux où il fait beau vivre et sika malamu bolula libala. Ozana ba problème intime, bulu yeke koti na couple, bokomi pene koka bwana. Oyebi to solo nani? Pasteur Micho Olenga Kunga atieli bino coaching en place, ko hésiter komona yete. Okoza ba orientation, ba conseil ya mokwake, mikolo nyonso atikeli bino espace oyo, bokoki komona face à face, bobeta masolo ya kati, libala elengi. Chwa. Kisi ya libala totosie. Wazi mususu yokobala nzoko misomeli liwana pono. Nous avons un communiqué nécrologique pour la lecture. Famille Bangala, Honorine Elombo, Didier Bangala, Olivier Bangala, Mira Bangala, Bazana Mwakwebisa, Nabaninga, Pe Baebani na bango, Liwa ya mwana pendeko na bango, na kombo ya Dodi Bangala, oyo akufaki na Belgique depuis mokola le 27 avril 2023 na sima bokono ya tango ya mokuse.
Programme Yamatanga Ezaboui. Samedi 6 mai de 17h à 19h, visite Ezalaki Bongo na Funerarium de Vorien. Dimanche 7 mai, P Ezalaki de 17h à 19h. Bongo Mokolo ya mercredi 10 mai. Ekozala na ngonga à 17h, ti na ngonga à 19h. Jeudi 11 mai, P de 17h à 19h. Adresse ya Funerarium Ezwami Bongo na avenue des Acacias 21 à 1300 Wavre. Mokolo ya vendredi 12 mai de messe ekosalema pe sima ekozala bongo bokundami. Po na ville ya Kinshasa, matanga ezali kosalema na commune ya Matete mingi penza na ngilima 1 numéro 61 bar 63 na kati ya école Le Bambino. Programme etalisami boye. Jeudi 11 mai, veille mortuaire ekosalema pe vendredi 12 mai messe ekosalema na école Le Bambino à partir ya ngonga ya 10h ti na ngonga ya 11h pe ekolandisama na bain de consolation. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebi famille Bangala pe Dodi Bangala. Oh hallelujah, si je suis fidèle à la mission. Bozala qui est belé pour la colonne d'info Lingala journal ya peu pour la peu bosepela qui n'a rempli ça. Merci na Igor Tingi Matomi Nazala qui na sima ya caméra concours rédactionnel Willingela Naomi Wonda héritier Mapinde Miasimba qui supervision montage et sima qui par Fabrice Lundombi et Christian Kangebeni na coordination à Stéphane Skande. Ngami to pisani rendez-vous. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme les lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi